Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Mais c'est tout à fait normal. Fallait repasser c'est le hombo tétin. C'est le c'est un traitant. Côté bilé le vrai ou faux lobby héritier n'a fait rigoler am tubatinda innocent finga fali. Vrai. Mais là on a constaté dans ma tanga na moi ba keren moko ezalaki ba 12 moko ezalaki na invité na quartier la tête 12 ezalaka. Ton a être victime peut 12 ezalaka. Partout 12 ezalaka. Partout hein. Partout 12 ezalaka. Yango beta maki bongo. Même na paradis 12 ezalaka mon ange Michael na ange Gabriel peut ba discuter. Oh, partout 12 ezalaka. Pas qui mutema malamu ya mwana mobali wana fali pour ba dicap la merveille. Ah! Je n'ai pas fallu pour pas. Na longoli 2 ans attente na biso na longoli 2 ans oncle na biso na longoli 2 ans mère avec sali 6 ans la baxelio. Oh, c'est bilele. Vrai ou faux ou tu koloba nanga awa. Que Jiben Piana asila na lobby asila ko bimsa album te na lobby asila oui vrai non fuja longwe vrai. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belés. Il y a des gens au balinga qui te zonga. Puis na bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, zongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi c'est lengi internet. Émission Loba Vérité, présentée par votre humble serviteur Jerry Kobetox D7 de la presse, Mobile Alitutu, Yambo Manazolo, Mobile Anzoto Miki. Merci beaucoup, nous continuons à couper sans confiance. Nous sera bien chaque fois. Vous avez la confiance dans l'AI pour nous conseiller la bino Moussala. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Molobeli Afali Poupa. Tant que nous Molobeli Afali Poupa, tout le monde a battu belé. Balobara concernant les musiciens, on appelle à mon année musicien, azala penayete, mais moto na yambi azara pembe na Fali Poupa, boka kaninge Fali Poupa boka kaye, toko sorana ye makambu nyoso tozo leka tout autour il y a F victime o ezali a Fali Poupa. Et merci beaucoup na abonné nyoso tout il y a Matika Songo télévision. Vous avez un habillage, il y a plateau na biso donc vous comprendre que Jerry Kobetox aza mwana oyo à respecter Moboti na ina ça bien chaque fois et ça la monte moko ta pesa chance na internet le roi Matika Songo et puis na za chance pour moi na internet na kuta mwana mobala zo sala succès ba ba ya ba kuta bana basi ba sala succès tala lelo makambasa ila kabino donc vous continuer ko s'abonner na Matika Songo télévision et ko sala bino plaisir et puis na zo pesa mbote na yemoko Matika Songo na opportunité à pesinga na zala na plateau yo poto sololaka makambo etali ko informer bino Gauthier Bilele nazana e awa na kosenga na Coco Dema nouveau marié et ça linga plaisir hein Coco Dema nouveau marié afongela biso plateau na biso sola na Gauthier Bilele bonjour. Ah bonjour Jerry Kobetox Kobe. Émission vous venez trop. Ah olukanga forme lelo kanginga enfin ouais. Mais on dit que lelo to lo bebele normalement il faut to lo battre. Mais mission nango ki komo nango Loba Vérité. Ah Loba Vérité oui. Est-ce que Loba Vérité normalement ngana za ngana chrétien. Autant eloko na eloko na komo normalement. Pourquoi pas soko kokaraté na soko kokate. Ah bon soko kokara na soko kokara. Sikoyo obandi mission na sepe no makasi po bandi mission pe no la tike eze mission Loba Vérité. Boni
Groupe Mobimba ya Fali Ipupa, groupe d'accompagnement. Ouais, groupe Mobimba F victime qui toko pena net na film loba mo kontina biso. Baza pena bango tout mutala malade ya santé biso tout za bonne santé. Sauf quand le londe bazui bateau baza bon na ngamba Brazzaville pour tout za mo ba production mo na niveau Brazzaville. Mo konza uta parti à Paris ndako. Oh mais na Brazza confirmé Sili. Mais na biso ke ba fali ba génie confirmer silité mais ba bengi akendo beta. Confinement zali me ba bengi abeta c'est que ba talika ke ba bazalaki confinement stressé ya ba bengi fali akene na moi joie ba doit longola tamo ba bula la coronavirus. Donc groupe Mobimba ya Fali pour baza na Brazzaville. Oui, il fallait regagner Brazzaville je crois lelo na soir de lobby à bon na Brazzaville pour na ba production za la Brazzaville. En tout cas Moussa les Osama. Côté bilele. Lelo yo kolobela Fali Ipupa tout le monde a battu balobela ba musicien quand même ba preuve mon na lelo on se sentara neni ni batu musu basolo ba ke Gote bilele mutuka te Gote bilele kento ya ngolove Gote bilele ceci cela mais azolobela ka Fali Ipupa. Ouais merci kento gudu kent mama kento gudu wana ifoto chango bobo ngamu no ba kento basi ba ya rappeler na mbongo bato ba yebi ngai ba yebi ki Gote bilele ngamu no ba kento. Et puis mutuka eza na temps mutuka eza temps eza na temps o nzamba ko permettre na ozwa na mutuka eza mutu muta luka mais ngana kanisa kinde bakaboyeli bato simanya so mituka yo po kozwa maintenant isilité bientôt mituka eza na isilité na sisi ko kabolate parce que fallait pour aponi kaka moment oyo akabola mituka po ani po ba jumisem so ba kimi yango po yo kusaba mutema basi makasa kaboyeli ba oyo simanya so mituka na kozonga Kinshasa eza bongo te eza ka ndeke atali ke batu ba travailler na ye batu ba kembara na ye misusu mo ba voiture ezate misusu bazane na ba voiture mais comment na oka atade comment na oka ata trois ans oka bola mo eleke belé leta mbazi azala nango akomi na ngode mbasi bourgeois Neymar ambassi la femme propre yaza la voiture te ambassadeur na ba voiture si on a quatre ba voiture on a pas nika ya yo zangi. Bon, normalement, on a des anguilles pour nous condenser ce qu'on total. Le panier circule encore. C'est-à-dire que le panier qui est pas Cobetox, on a été précipité. Non, le panier circule encore. Ce n'est pas Cobetox, le bec n'est pas Matika, son lobby n'est pas Kouya, le lobby n'est pas Gauthier. Tous à Kento, tous tu as Kento, tous tu as Babengoni, Konyonga, non. Siko bana batia Kento na Konyonga. Mais batu banyonga bazali, le roi banani o bazwa ki ngape ivona zwa etinda mutu ake nomi sala mabe okosimba bakisi le ba fait la subventionné ko boma molote pour ma majorité plurielle. Yango moni biso naza pressé que menaza après. Voilà, tolobela quand même ndeko soka salelo ko moya malonga tolobela ye Fali Ipupa to monaki ake voyager ki to ebite alandaki matanga ya Koffi Olomide ya mama ya Koffi Olomide ou bien les voyages privé à côté de les voyages privé ou bien qui compatir na vie na ye na matanga wana les voyages privé normalement vraiment avant ma camoula maman ni eya président déjà na programme moko para que des photos à que nous sala moi ba misala miso amike mikaza na on studio et puis na ba quelques clips alors ko coïncider pe que liwa mamami yango akataki nanu ba makambo ya studio na ba clip akendaki nanu ko compatir na koko na biso Koffi Olomide akbada marché central on a dû saluer après wana nde yango moni lelo c'est biso lelo on a biso benga bongo jaloux voilà tozoya na jaloux mais là on a constaté na matanga na moi ba keren moko ezalaki ba 12 moko ezalaki na évité na quartier la tête 12 ezalaka to na F victime pe 12 ezalaka partout 12 ezalaka partout partout 12 ezalaka yango ebeta maki bongo même na paradis 12 ezalaka mona Ange Michael na Ange Gabriel pe ba discuter partout 12 ezalaka biso bata mokili te po 12 ezalaka pa na biso bata mokili c'est que utaki de alikolo po to mona yepena c'est Léon na Fali pour ba pesa ni mbote te devant un grand icône le roi Koffi Olomide mais ba bouda ne ko pesa na ba mbote. Mais c'est tout à fait normal. Fallait repérer c'est le mbotetin. C'est le c'est un traitant. Ada traite au pesa mutu yo ngana yebi gérer comme better sur linga ngate no pe mbote point. Toi tu vas la hypocrisie. Soko linga ngaite no la so carrément que na ngape na linga nga yo. Mais baza ba éducateur à masse tant ba sala bongo déjà. Tu ka ba biloko wana. Soko linga ngate na lingote. Non, la guerre comme à la guerre.
donc au moment où on solo la bien na fali bazaka bien na fali solo ina banga pesa et maintenant ni soleil wanga wa solo tena fali mais ba pesa la gimbote wana mambakala wana mais soleil passe la ba vidéo a démarrer fali mais ba pesa gimbote mais à ce qui on petit 12 à quartier la terre un muta reconnaître ma belle na s'excuser carrément mutu so ngala reconnaître que na soleil Jerry Cobetox ma belle na reconnaître ngona s'excuser carrément il faut accepter l'excuse na ngai yango moni ba pesa na mbote na soleil wanga siko ngala tunaka être victime sala c'est léo nini parce que boza bino na bino bana bandal être victime to sala c'est léo côté mais c'est léo nde aza muta kento alinga ne bisote yango na bisote to za to maele to muta linga bisote baloba na français ni l'homme peut d'avoir le mal de loin il faut yebela to mutu ana linga ngate donc il faut na mibenda bo keba rosanga mabe. Voilà, tu es jaloux, Gauthier Bilele, jaloux, Fali Poupa. Maman a changé. Azan a problème, n'a pas jaloux, n'a yé, tu yé mon quoi jaloux, a mis sauté les premiers ou béni. Jaloux, ça. Na milieu nyonso, na domaine nyonso, na activité nyonso, ou bien na entreprise nyonso, ou bien na makambu nyonso, donc disons na activité nyonso tout. Et ça n'a pas jaloux. Attends, na sepeli na ngana Cobetox na. Côté moro Gaël Faïta, Gaël qui a 6 soirs. Avant l'ingénieur Jerry Cobetox. Côté monsieur revend d'abord avec pourquoi d'amener un papa belge à l'ingénieur Jerry Cobetox. Vous comprenez? Côté monsieur revend d'abord, il y a Roger Mvunda. Allez là, Gauthier Bilé l'effort. Monter maman mami au kitana. Côté monsieur remona Cyprien Zola l'ingénieur ngate. Jaloux. Donc il y a moi non moni que jaloux et d'autres qui pètent. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Fallait éminer jaloux. Or remona ra avec soué ah. Est-ce que maloba pena bien nga lo normalement na yogi nyonso po alobi no mo wana lobi tongo nyonso olala o matana mbetu na kombo na nga nga basi na kombo na nga o viva na kombo na nga o lia il faut kombo afali po sala boy kombo afali zaka ba genre ba nze momo papa na biso lutumba simara yamba yo moko mo fingi bato yo moko mo luki ngai yo moko mo choli bato yo moko mo et puis na kati ya toki rythme nzembo alombo makiadi wana baza ba icône balombo makiadi ba icône ba papa na biso oyo basala ebele na musique congolaise moko il faut tozongisaka bango na bamitu ya bato eza très important na le roi ninja ofe madilu system mais bolandika ndeko na bino faire egola na ndenge ayembaka banzembo mosusu mpe ya musicien akala bwana kotenir rigueur bwana otenir rigueur biso otenaki rigueur te le contraire kutu ye nde moto abandaki kokomplike biso mpo yaboyaka featuring ntango biso tosala featuring aboyaka bino me andako kovalorize bavie wana yaboyaka featuring me lelo oyo tomoni akomosala bafeaturing eza bien kala toyebaka ke bave na biso bave rambo bale guide souve le guide bave na biso bawera son solo na bi agumba tour de contrôle banda kolanda bango me lelo nasepeli nakomisi nzambe mpo ekomi mpeke soki fali asali likambo bato bakomolanda Gauthier Bilele obi ezani faire egola azalaki na posa asisa na dossier bavie wana immortalize bango asilisaka mpo akoti bafeaturing mote lelo akoti sikoyo featuring yayembaki banzembo ya bato mpona manque ya inspiration ah bon biso tozuka ya mélodie te bani nano eloko wana faire asali banzembo ya bato mpona manque ya inspiration faire egola manque ya inspiration manque ya inspiration yango yemba banzembo ya bato mais biso toutilize kaka mélodie mélodie kaka ya pambe sili instrumental wana kaka biso toutilize yango mpo soki ozotala caméra mpe na jala liboso afali eza naye nani jala liboso afali mais jala liboso ya fali eza nano ke moto oyo alingaka mosala te jala liboso afali po fali c'est un bosseur moto nani alingaka bulo te te mais wana pene eza maka mamutu te eza maka baninga nde balanga nzembo balanga nzembo jala liboso afali eza nakoloba ndeni bato balingaka mosala te bainapte bahypocrite baégoïste bango nde bajaloux na ye mpo yaza papa social fali po padicap la merveille chef d'entreprise chantre de l'éternel otali daya nombre de vie nango bon nombre de vie nango moyen nataleya te bino nde fo botalelanga mpo biso ekomaka soki okotala boyo tosombi soki okotala kaka be tosombi yo kutomoni si je me trompe pas 24 heures déjà 24 heures déjà parce que nga telaki yango déjà 19 heures du temps déjà 244 000 vies donc 1 million ti sikone ekoki te titomaka 19 heures ezokoka ya ratarate fali jusque là jeune na biso azomene kaka jeune na biso innocent azomene kaka nde tosola boye il faut vérifier lisusu yango na biti jusque là
ceux qui bakati match siko innocence au mené kana ba nombre de vues a mené net na nzemboni est-ce que ici à beta album il y a 24 chansons ou bien 34 chansons nyonso yebani et bon si dia Diabaté ça beta derrière album à 14 chansons soko moni de Simbate au lukaka Gauthier Bilele moko boya France OK ko senga po yo moko za na relation te bon le gros na relation te et comme problème a fallait si moi na loboka ko lukelo relation vraiment mais ça da moto a créer ka ba relation ozana on a moi cité na poto a créer ba relation mais quand même place li foot na place à ba lobi na Kikongo kuba sadilanga kubadilanga ozo comprendre fallait alaka obeti ndula kateli bino bale na bino ba moko ba 100 après wana yitala siko niveau ki mutema malamu ya mwana mobali wana fali pour ba dicap la merveille dona nga fali pupa na longoli 2 ans attente na biso na longoli 2 ans oncle na biso na longoli 2 ans mère aleke sali 6 ans na Baxelio tala niveau ki mutema malamu oui ba 2 ans na Baxelio tala niveau ki mutema malamu avant de biso ba musicien que oya moni azana besoin ya kokende kotala famille yo kokende quelque part akende moni kazana famille te hôtel amour aloela ba hôtel ba vanda ba bazalaki na ba famille baki hôtel ba tuna monaki ambassade Neymar akenda musika anda vana na Montpellier Emani se retrouvaki na Genève kuna tango fort azaki na Suisse Hollande ba nani azaki akenda ki Autriche mutu akendaki Danemark siko kimute kutu ko kima ya bien de yango wana alobi na mnobo kele na mnoko ta ba fani on dirait c'est comme ça yebaki au foot ba mbonga mabe atikele bango liberté wana ezalaki ka ke confinement lokwa bakangama ke sika moko stress eleka na mutu fa bana mai ba se défouler moi mke ozoko pa par exemple mutu ko vanda ka sika moko omona ka eloko moko eko ningso peut-être ça bana mai batambola ba ningsa moi mutu ba choquer ndezala ba bazana ba relation lokola ba kusto bazangaki na bango ba relation bakangamaki na ça va une relation te relation nani donc bato ka bakimaki bazana na relation to ba musicien bakimi nde bazana na relation na lobi teke ba musicien bakimi bana ba relation te bazana bango na ba relation mais relation be koza limité il faut alors ba biso ba Gauthier Bilele toi ba relation illimitée pour la bande à la ça net tout à l'heure excité na zonga na moi que tout à l'heure au temps yebisanga ke Gauthier toujours piéton ngazateka fali mdo kosombela nga mutuka ngala na bateau balinga fali nde ba kosalela nga ba kosala nga te ya on que chaque chose a son temps exemple maman présidente Mimi Chikeva ayebi Gauthier Bilele que azo mérité boy faut que tu mu na place na ye nazo zela maman présidente Mimi Chikeva Gauthier Bilele yeyo ozoko pa ko na ba relation venanga Roger Vunda dans Paris ayebi que petit na Gauthier Bilele ayeko da kotinara na sendwe kende ba peselo kwa na blé ozoko pa mais eza makambu ya mais na moni ozo singa sona eloko ngo eswaki yo oui normalement il faut sanga po na mutu eza likambo ata ya moni na anglais balobi no forcing na ko forcer te nazana nga pré mais naza pressé te voilà merci beaucoup tozaki na honneur ya koyamba Gauthier Bilele mais Gauthier Bilele j'espère que ça va baba te tenga la ta baba te o bona na kombo ba ngata o za ba mais non ça c'est ba bona déjà ça va salité ba bona zonga bien o za ba Vivian Westwood bana Londres ba ebi o za ba Vivian Westwood na pesa Vivian Westwood ba sangani na Lee Cooper Sangani na Lee Cooper donc trop cher quoi ça c'est du Vivian Westwood na ba police ba la poto ba ebi quoi Gauthier Bilele toujours et toujours donc il fallait pourquoi non nga pas fali na nga mona na o kana kombo be nga te nga bota mamba mona la muka na pamper sa yoji kombo de be nga kombo na bota mela voilà merci beaucoup to komi na suka ba question nga suka répondre nga par vrai ou faux Gauthier Bilele vrai ou faux lobi héritier na fait rigola mtu batinda innocent finga fali vrai merci beaucoup monsieur vrai question monsieur Zate Gauthier Bilele vrai ou faux outi ko lobananga awa que jibe mpiana asila te na lobby asila ko bimsa album te na lobby asila oui vrai non fuja longwe vrai faux Gauthier Bilele alobaka peke alingaka innocente oui nalingaka te ata moke te
il est en Kenya. Nzamba limbisa on 500 pardon na vidéo. Nzamba impossible ngagote bilele. Non 500 pardon na vidéo. Na lingorete oh na linga na hypocrite oh na lingorete na ko yepso ke na lingaro na hypocrite na lingaka yete. To lingaka to ba vrai ou faux. Merci beaucoup. Merci beaucoup to komi na suka quand même na ba ndeko balandi yo moi ba salutation na yo na bato balandi yo puis mot clé na yo. Ouais mot clé na ngezaka ke bato tout balinga gote bilele. Mam tout na lobby na TV on a lobby et zo dépendre na ba herbe hotel lango oyo amoni ke déranger bon na mutu nda pa fazate. Oh, nazala mabe nanga na pe na malamu nanga. Et puis numéro nanga plus 243 82 18 350 66. Oyo afinga bo benga bo finga. Ope ya okumisa bo benga bo kumisa ope ya ko encourager bo benga bo encourager. Quand à moi la saluer bon maman Mimi Chikeva maman présidente Mimi Chikeva Milchek maman ya bana gote bilele yeyo. Maître Manix Mani gote bilele yeyo. Pesimbote na mokonzi nanga fali pour handicap la merveille el maravilloso el pipo de wolo el pinchichi el fantastico el fenomeno el capo de tutti trois faras el aigle chantre de l'éternel na pesimbote na Yves Njoli le bouclier Juju Njoli Bakanza et Dimo Keko la 100% parisien Alpha Morflip pourquoi pas Bob Mukoko ministre ba jeune venanga Lobo Senga na Scandinavie venanga Richard Poiti assassin du film venanga Charlie à Djanga Los Petino yeyo na bundaka comme dab puis na bosanité rapia madame 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 vas-y na pesi mbote na basi tu balinga gote bilele oh lebi madame nene wechi fiki wechi na pesi mbote na Marvela Thierry na pesi mbote na Harmonie Luseko voilà côté bilele to téléma plateau kitoko boye bandana mona falidi ka penzamba za malamu bandana yeba falidi nzamba malamu olingete na des annoncer mission ya gote bilele na tike le rem. Voilà, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup na bande tout bolandi biso na Matika Songo télévision bon na plateau kitoko boye l'expérience compte. Ta yo va na kwa moko bozo finga icône lokola Matika Songo na ya internet na kuta moi mobala rosa la succès yango nga pe na sila raté lokola tata na Matika Songo. Merci beaucoup na Maletis ya kuya boleka wana pe na teke moko zo sa et puis masanga moko ya malili za wana donc chez Kouyaka Songo donc ça l'a bien quoi. Assomata du Banque de France, Assomata du Banque de France Argentier venangai. Voilà, merci beaucoup à Irène Bokungu. En tout cas, Azam moko ya ba Wario. Merci beaucoup nayo. Auti ko bien nga kala mingité, baza bongo na maman Mimi Chikeva, maman présidente. Merci beaucoup na tout bolandi et puis merci beaucoup na mokolo chaîne oyo parce que ce qui permettait quitter na Matika Songo. Et longia ba bébé. Donc, beaucoup de comme beaucoup de douleur. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui bilent, c'est Félix Agibino. Coco Dema, nouveau marié. Nazo Lelo Mabe. Émission Noba Vérité. Et si à l'époque, il m'a dit qu'il y a polémique. Oh, Tolobi Awa. Bye, ciao. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet